La diaspora en marche, votre site préféré, avec des émissions pour tous, comme à l'école. Magellan, star de la musique et de la sape. À la présentation, le grand analyste à propos de tout et de rien, QM de jeunes, Kouloutou Magellan. La diaspora en marche, c'est pour vous. Veuillez souscrire votre abonnement. La diaspora en marche, avec votre site La diaspora en marche de Kouloutou Magellan. Diaspora est réellement en marche. Bonjour peuple congolais partout dans 4 coins du monde. Comme d'hab, vous êtes toujours dans la diaspora en marche. La diaspora en marche, c'est l'Ingolobanini. Progression, 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 progression. Mais tout ça, on a internet pour profiter. Bisous quand on est dans la bibliothèque, mais si on est dans la bibliothèque, écoute. Donc, il faut que vous kaka, vous êtes à la télévision, vous êtes à la bazoloba. De l'eau, côté internet, hein, on zappe, ou tel page, et bélo, il n'a pas comme belé, balamoko. Gazo comprend, comme on est, les comme Zakari, Baba Baswe, na Mutumoga Fundier, na Kinshasa. Comment un étranger, ayaki SDF, tout le monde a sans domicile fixe? Zakaria Booster, Jacques Yoka Ndemona Papa Wemba. Vous avez accueilli tout le monde. Défaut na la qualité na yangwana. Bat baye na mboka boyebi na tata na été, maman na été, koko na été, atanga wapi te, bana nchiki na bango ndenge biso to kolela. Pa bo memi oti ba député. Ah les pays parce que tu as un mboka peut-être on dit marité que beaucoup tu as un mboka ba vie d'abord un quota juste dans la France ah ba ebito uta wapi mais oh kuna mboka na biso comme un député to yebi ko te pa ya uta te hein la première vidéo na osala te deuxième vidéo pe na osala te pour na monsieur Eliezer oya kosana ka ke yende mwana kolo lopango. Nous on a bango tigala soki wapi soki na Burundi soki na Uganda soki na Rwanda pa on a bango ezali biso mboka na biso wana ya mboka na biso ya Monique ba otko sala mozole ya Niarchos pokolo mboka kolo toto biso lega na ba télévision awa na ba réseaux sociaux tout le monde tanga boye to botama boye to kola na ba kingandi peuple congolais. Yon dimi pe na Kinshasa wana mutu waza Congolais na kati Kinshasa okoti makala en tout cas même kutu le waka pas comme soupigi mais na 400 ba plus de 400 tribus to sana ngogo oya zangi proche peut-être de connaît proche na kati Kinshasa azate to sana ba représenter à toutes les tribus bonjour toutes les tribus, aux tribus, ils ont mot français, ils ont féminin, tous les tribus, toutes les tribus, ils ont la diaspora, ils ont un enseignement, on doit enseigner direct, voilà. Donc toutes les tribus, au Yambo Kanabiso, représentant Nango, à Zangité na Kinshasa, et les a à côté Makala, Wana Boye. Ata mwana tata leki na bango, ata cousin na bango, ata mwana chiki na bango, moka ya kotala ete. Kaba to Kinshasa. Soka za kasa ya mboka ni, koko na enani. Alors, comment mon étranger a reporté Congolais plainte, Congolais Zaïrois,
plainte na kati ya mboka na biso faut koyeba nano identité na ye nanu ndenge ezalaka awawa bakosala contrôle identité bayeba nano oza nani outa wapi bon soki pene eza problème oyo babengaka assise oyo eza bacrime bakotaka mpena ntina profondeur ya identité ya motu mpe ndenge akolela bon baplainte wana nayebi te soki eza correctionnel wana identité balekaka mwa likolo mais likolo mais faut savoir à qui vous avez affaire nani yango apporté aux plaintes hein? Nani yango apporté aux plaintes foyeba zacle foyeba motu apporté aux plaintes aza na nationalité nini auta wapi akota makala wa motu moko te ya famille na ye akotala ye rien ata camarade ya classe moko ya kala rien awa ezalaka mpe ntango mosusu omona mpe ambila mpe akoyi na ndako na ya motu baye koluka ata mosusu makambo oyo bato babunda ye kaka mpo omona mbila komokontrole mpe akangi mpe baarme esalama tro na bamboko oyo mwasi na mbali basoni oyoka mpe bakangi mpe moto ngo azalaka ata mosusu mpe recherche terroriste ozo comprendre motu wana afundi zacle ekolo na ye nini bato moko baya ndenge bamindele bayaka ntango bakoko na biso bayi nano bana mbote bakoko na biso bayambi bango bafunguli baporte biso oza kobunda te ntango bakoko na biso bitumba ezalaka te guerre ezalaka te bamindele wana bayaka badiego kao wana balivingstone bazongi na bamboka na bango baye kopesa rapport ntango bazongelaka biso na nsima kuna na minduki kokanga bato esclavagisme na bato kende kuna aux Antilles en Amérique olingi te babwaki na mai bino boye koteya bato bible comme so ya kobwa bato na bamai ya kokanga bato esclave donc mutu wana azosamba na zacle fo koyeba origine na ye nanu pour sa klaxon quoi oyo nisambaka na tribunalité na mutu kaka ndenge wana kaka oyebi te soki auta wapi fo bayeba nano origine na ye soki origine eza mobulu akanga bisaka azongi oyo te mutu malamu asala basacrifice boye na kati ya mboka wana tu eza mayele te ndenge bamindele bayaka kaka saki sadaka oyoke bana bulu mosusu ti wana azaka infiltré mosusu noli ntango noli les sages okomo progresser bravo mais korecevaka n'importe qui te korecevaka n'importe qui te na bainfiltré ozorecevoir bango kaka na bamission boye mais non oyo motu oyo recevaka wana oyebi soki tata leki nani mama leki na ye koko na ye nani osoloka enfance na ye ozo recevoir kaka ba n'importe qui basima so ozo recevoir bato fo recevoir bato biso toyebi oyo mpenaki azalaka auta mbandaka ayaka kinshasa azalaka boye na boye toyebi omoi toyebi ke mutu wana mpenza autaka na mombandaka azalaki peshere kuna eti bagarson nani komo na ye kutu soki nani yango wana soki komo na ye nani oalekaka akosaka bato ere moko na internet André Movoto soki André Movoto soki André Movoto donc dossier oyo ezana yakama bazaka po yalobaka o non ye asala libanga ndamanaomba libanga yazalaki ntango vive bandaka pardon donc omoni kolobaka à bon matir qui vient de loin alors mais c'est le procureur ya Kinshasa boluka boyeba nana motu wana uta wapi avant kosambisa ye na mwana mboka un compatriote comme Zacle quoi voilà na mabe na malamu na ye mais aza nano mwana mboka aza kolo ntoto gaozo azaka na Kinshasa wana nayebi te parce que ngai motema na ngai nazaka na
La prémonition, donc, vous comprenez? Je ne suis pas un prophète, mais un révisionniste des fois visionnaire. Dans le moment 4 déjà, dans l'autre pénal, jamais ça au on mikili, mais dans l'autre seconde, vous avez dans Ozaïr. Bitumbe banda guerre, ma violi colo, papa. La vie, ça m'a dit que la féroce, ma vie féroce, c'était la guerre, n'est-ce pas? Zogatangola, Zambazola, Sangaï, guerre, Zokotana, Est et à Congo. Et même année 94, en 80, na komela M. Chirac, on a candidat aux élections présidentielles. M. Chirac, comme président, M. Sarkozy n'a pas dit, ma balouke liyo. Mais, yo comme président, au limbi sabango, n'a sagesse, mais aux la prudent. So comme président, Kobo sonate, tala pena ba frontière ya Zaïre, surtout côté est, tout ça ba frontière très fragile. Tout ça la société monnaie n'a kilomoto. Batamayele baza kuna, et ba ingénieur tout vidi là. Mais la société wana donc, comment on trafiquer ma camon, trafiquer mon société. On va jouer. Il y a 10 000 francs. On a 100 000 francs. So, comme le président, on s'occupe de la frontière, on est côté est. On de la société, on est côté est. Comment ça s'appelle Angola, on a besoin d'enseignants. Bato bazo chemin na France tinda bango kuna na Angola tinda on a zéro zo misala et aider Congo na Angola na bundela des pays wana avant ba misusu ba banda ba combat biso sito bandaka déjà ba archive eza en France au nom de la maman de mes enfants. Oui, la présidence pour la Champs-Élysées Zali la mairie à Paris, pour Azalaki, monsieur le maire. Tant on a ça posé la candidature avec monsieur le maire à Paris, avec on a comme président. Voilà. Donc, donc, il m'a entre un compatriote et un voisin, le choix est clair. Côté le nom de compatriote, n'a Isaac le tout. Côté la haine. Il faut défendre notre peuple en Boganabiso. Parce que nous sommes en Boganabiso, tout ça le béret à trop. Tu es pas n'importe qui. Ma prise ma robe gratitude, allez va au balouki la biso. Parce que Égypte Égypte Pharaon ba yamba ba tunyo so ah ba go bung la histoire. Ba kimana ba archive. Ba archive wana sikoyo. Ba remettre on va coloniser kuna kota Palestine ba yibi sous ba chiffre wana ba yena moti na Rome le rosco pape alors qu'il faut changer Bible bino ba congolais bozo linga que pourquoi Bible on bino bokoma ki yango bozo so Bible bozo ba adapter na situation ya Congo oh Daniel na 4 bazalo de la Congo te bazalo de la Congo te rien France de Maille. So, vous avez présenté une émission, elle m'a repéré. So, vous avez posé ma question. Vous avez dit, Daniel va parler ici pour la promoter. Tant que la guerre mondiale est Zalaka, deuxième guerre mondiale, bah, on peut jouer la Bible, on est ici, société des nations, l'avènement du Christ, il est Zalaka. Dans le siècle de lumière 18e, 19e siècle. Et bien, en France, il y a un événement de la Bible, salami, donc, la guerre à 100 ans. Donc, c'est fini, donc, lumière à mon kilé. Nous, on a la technique, le cinéma, on va commencer la voiture. Trump, il y a un Trump, mais ici.
Vous comprenez? Boucher wana mikolo, soki nani tipo nani Poutine. Ba so ba bio non, ba tindi ba ta CPI kuna bongo ba bomanga o ba panza Irak, bongo ba panza Libye. Bongo lo ba tinda ba tuti ba panza ba boma biso. Ba ok CPI mukoloni. Ça c'est la diaspora en marche à propos de tout et de rien. Mukolomo bozu maele belé, bozwa peuple congolais. Bongele meso mwene, fungola misu. Fungola misu, na soyeba lobaka macho wazi. Na chiwa lobaka meso matabala. Na kikongo lobaka bongele meso mwene. Na lingala miso ga, tout ça qui berera trop na pays na biso, to zongela yango te. Kindeko tokolo bato bandeko, mais kindeko ya maloba. Kobomana. Étranger ta maza va attaquer peuple congolais, faut porter la nom congolais. Mais c'est Fachi, pour le moment, tu es président. Souvent, l'ingénieur makamba des mères et des pères, et kozonga makamba des mères et des pères, le voilà c'est le wama qui kozonga. Tu vas avoir xénophobe, mais l'État où tu as bon ça la vie à moto, l'État où tu encadres la société. Si vous avez la force, ça même ma casse, va respecter Bino, va respecter Bino. Toujours embargo, tout évite l'embargo en athée. Babalou la vie à l'étranger, tout ça est bamoni. Alors, procès, oyo ya Zakari, ça procès à étranger, oyo a dingi, embrouillé vie à Congolais. Mais fait Balouka, et comme un procès à identité, origine, il y a infiltré. Voilà que le voilà, moi na kingabwa aya ouais naza pauvre bosali sangai ba no sali sai anga pena ba salisa batu naza mère Teresa naza abbé Pierre député abimisi mapeka waouh comme le pouvoir il y a au fond du peuple congolais. Voilà. Procès, monsieur le procureur, vous savez qu'il faut pas dire. Vous savez qu'il faut pas dire. État des droits, mais priorité, le peuple congolais. On a bien un Congolais zaïrois. Voilà. Bayambio, liya masango kuna, fanda calme. Koyo kwambrie peuple congolais te. Voilà, mot d'ordre Yangwana. Pas d'embrouille à mes frères ou à mes sœurs congolaises. Voilà. Le Congolais, ceux qui papa a changé Bible, Botika a changé Bible, naye, bango ba yebi, o ba kosa na kati, biso to yebi, déjà moi muke to yebi. Papier moga yebi, o eza périmé. Le monde n'a pas été créé en 7 jours. Le monde est créé, ils ont atteint et belé. Voilà. Surtout, 7 jours, non. Pour dire 7 jours égale 1000 ans, 1000 ans égale 7 jours, 1 jour égale 1000 ans. Non. Donc, comment dire 7 jours? Lundi, dimanche. Dieu existe. On n'en convient pas. Tout le monde, il faut à mon tout. Ils sont congolais. Africains d'ici de Sahara, la foi tout le monde c'est inné chez nous. Et l'autre génocidaire là, M. Léopold II, on a la carte, on a connaître beaucoup. Alobaga, ça va prêtre, espion les bosso bayaga na RDC, bokende, boté à bango, bakamwa, ya batika koiba
balingana ka bote ba makamba nzambe te po bazala banzambe na bango babenga ka Mungu. Voilà. Botika papa changer ma Bible na italien. Baita makambo na bango, eza cop na bango. Nous ma Bible mais autant on besoin comprendre bien te. Mon musulman mo pour la pasteur mon grave. Quand banda ou makambo na ke tout n'est pas vrai dans ces livres là et tout n'est pas faux. Oh! Bébé Chico. Azara na mingi ayaka mingi na Château Rouge. Bébé Chico ayebi. Tant tout ça va débat na matete bar mo na matete. Abi yo corriger la Bible nga bien bébé Chico. Ba faute za mingi. Na bi na yeba loba ba koma kuna après le déluge nous avons les 120 ans mais après le déluge nous sommes 500 ans 700 ans. Ça klaxonne. Dieu existe. Ça c'est universel. C'est universel. C'est universel dans le monde entier. Et la culture, la culture, Kanda azoke kujwa biloko ba riche parce qu'il y a un prince. Bazosa tata na ikana baosala ba teke kana. Ya waza okene ba riche kujwa biloko na bango po kabola na ba pauvre. Asa Robert de Bois. Et bo ba comprendre ga ite ba lobi oh non, asa muibi asa criminel non. Mwana prince. Asa kutu prince yemo kutu mwana roi. Voilà. Le long a à propos du tout et de rien. En quelques 20 minutes, pour apprendre Makambo Belé, qui était Nialkos, qu'est-ce qu'il faisait? C'est un Robert de Bois. Aujourd'hui, il est le plus riche de son cimetière. Bah, honoré, même après sa mort, mon aboga na foule, sango va lokota. Pas par changer de Bible, Botika a changé de Bible, par moi, Bayebi, Oba Komaka Yamabe, ou va changer la kuna pour origine et archive on est en Égypte. Origine il y a ma archive au bout de la Bible on a ancien Nouveau Testament origine on est en Égypte. Nega batuti bayaka basu ba komba ba luba ba changer ma kamusu ndenge pe ba to Moyen-Orient bayaka kubwaka kingunda na Égypte. Si Moïse a levé dans Pharaon, oui. Oh, Joseph a comment premier ministre, oui. Nous va étranger va côté le bateau na RDC va commission de banani. Voilà. Moi c'est multi de Ali. Nous va battre que ça histoire ya RDC non. Ba similitude, ba histoire mo universelle répéta maka. Si ko to timbela yango ke mbala sema kama eza rasute. Recensement. Il faut zonga, recensement faut zonga. La père n'a pas eu ma femme. La émi que m'ta voyage comme comment na mboka boye. O boya bala kenda place boye. Botika la nombre boye. Recensement faut zonga. Faut rétablir vraiment donc administration ya pays na biso. Toute autorité vient de Dieu. Mais non, toute autorité ne vient pas de Dieu. N'a pas génocidaire. À tes autorités, il y a moins ce qu'on a opéré dans le Cambouya. Âme. Prochainement. Pour parler sur le Cambouya. Âme. Prochainement. Voilà. Donc, les gens du Cambouya, il y a étranger à Fundi Congolais. Étranger, on a outé à Wapi. Papa n'a changé la Bible. Botika a changé la Bible. Il m'a dit, voilà notre prophète Kimbang. Kimbang, c'est notre prophète. Nous avons 30 ans en prison. 30 ans en prison.
Kimbangu azaki prophète, azaki nzambe te, azaki prophète. Nzambe bakangaka ye te. Azaki na puissance o nzambe apesa ye, o nzambe atiaki kati na ye. Mais azalaki nzambe te, c'est tout comme Jésus-Christ. Selon les Écritures na bango. Mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Quand il y a un tato, c'est facile, c'est simple. Ils ont dit comment on va à l'université, ou comme un docteur, honoris ou quoi, ou docteur en droit ou en théologie. Non, pour y avoir un mot. Bref, j'ai parlé à propos de tout et de rien. Ma terre, on a principe les Congolais. Et ça m'a été belé. T'as les filles, on t'a 2 fois. T'as la honte à 3 fois. Oui, bah, belé, bah, mon co. Voilà. Et au fil à moi, on a bien couru tout Magellan. Beau s'abonner. Comme il a air, il y a coupé ça. Autre joie. Tout comme il a air, il y a coupé ça. Peuple. Puis tout ça va enseignant. Biso na germain mundunga. Tout ça va enseignant. Biso na germain mundunga. Tout ça va enseignant. Nous sommes des enseignants. On a c'est mon collègue. Ça va faire Finlande. Biso na dommer le leader. Le tonnerre du leader plutôt c'est un lapsus. Donc erreur involontaire. C'est ça qu'on appelle lapsus. Le tonnerre du Ndombele, oui, le tonnerre de Ndombele. C'est même pas un lapsus. C'est son poste, non. Leader. Tous allez enseignants. Pour profiter de la technique pour tout enseigner. Technique, c'est un téléphone. Et où tu as un matériel en bout, on a biso. Et où tu as un minéré, une pierre précieuse, il y a un bout, on a biso. Congo Zaïre. Voilà. Pour profiter de la technique pour tout enseigner peuple na biso. À bon entendeur, Sali, Kimia, ils ont un peuple congolais partout dans le monde. Mais, Misoga, Macho, Oazi, Meso Matabala, Bongele Meso Moine. On a 4 langues vernaculaires en Boka Nabiso Yangwana. Français en Boka Monoka Payame et Fungula Abiso porte à l'étranger. À la prochaine. Abonnez-vous. Kouloutou Magellan TV. L'heure vient et elle est déjà venue. Où tout le monde entendra la voix de Kouloutou Magellan. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ingeta.